na lokumu longonia matondo epai ya Faci Beton na vision na ye ya kotonga mboka. Awa tozali bongo na komini ya Kalamu na route oyo babengi bongo Kasangulu tope Mundele Ngulu. Route oyo eyembama kala tozalaki na kino tokouta bano makambo meke ezalaka susu te po pasi nde ekota bongo na route oyo tobengi bongo Mundele Ngulu. Na yango na vision na ya kotonga mboka na opération sans trou aye bongo ko réhabiliter bongo route oyo ya Kasangulu. Et bongo entreprise ABC a procédé ki bongo na béton ya propriété na ciment atie bongo béton radié et puis akenda ki bongo na évacuation ya ba indondis. Alliance des bâtisseurs du Congo Otobengi ABC entreprise munene ya construction. En tout cas botika bango batonga ya solo lolenge ba osala musala botala ndenga osala bongo excavation tope fouille de caniveau na yango bongane media ekitaki sur place wana na commune ya Kalamu kuna na quartier Yolo Sud lolenge nini route ya Kasangulu oye bandi bongo na Bongolo eke kuna kokutana bongo na route ya Kikwiti. Bana Yolo baloba te po bazwa 0 ten batiaki bongo maloba na bango na mikro na biso bongane media tolanda. Commune à Kalamu, mais plus précisément na couloir à Kasangulu, Mundele Ngulu, quartier Yolo Sud. Donc il bandi banda wa Tibongolo. Bon, ba difficulté anzela oyo banda esi la kate ya biso awa ya Yolo na biso awa. Nyakos aimba kala bazala bautera no. Ba na ki na quartier Mundele Ngulu. Nzimwa oyo kawa na quartier Mundele Ngulu ya Ngulu. Mais lelo oyo to koma na problème na quartier oyo po
couloir etikalaka moko ya kimwenza deuxième couloir eko facilité batou ba carniveau tonda difficulté nzela so mbule beti tozalaka pena danger makasi bah en fait ba difficulté première qui ya nzela pendeza qui malamu te bon ba difficulté zela est tellement grave ba mitu ka bando le kan lisusu te so mbule beti ba maye kotila ba trop na bandaku bon problème ezalaki a eza mingi mai oyo eza uta na makala ezalaki koya kobebisa route oyo ye ti ebebisi bakartier latin en fait ce qui nzela o esili avantage est surtout raccourci comme un plus pour bakenda surtout ba misala au lieu que ba utilisera nzela plus ya kimwenza ba comme plus que utiliser awa et puis surtout comme ce équilibré et puis ma pas on ezaza pembeni ezo ba valeur nango cela et permettre na ba raccourci belé ou ezala quitter pour ba embouteillage qui tellement makasi embouteillage tellement makasi mais nzela permettre que to comme ba raccourci belé makamyo se uzala ezala facilité ya kotambuza biloko kozukolongola biloko koto kotamba na biso moko ba embouteillage ndenge koma surtout route otokoloba ekolongola embouteillage ya université parce que oya okende bana ti bongolo so ba bongisi yango quand même osala moi bien d'abord route oyo ekodimine to ya embouteillage na route université même na route ya kimwenza po relation na biso eke ti bongolo donc ekoservi biso makasi maturité ba congolais bazana ngote omona mutu mususu azoya koboka ba saité na carnivore tango lobele bo yumto bongo samboka o donc l'état va atia ba gens au ba disponible pour balanda musala o en plus yemo ko balanda musala l'état tira ba tu mais yemo a suivi na musala vraiment.
nzela terrasse oui c'est bon bon ce que bato baza zinga zinga ba vivre ndeni ko vivre na biso so mbule beti faut que c'est la team maïko kita mbule aussi l'avant mais maïko umela na circulation makasi pour nini ba nzela ya izati mais loka ba seli biso nzela et biso première esengo yango na siko oyo ko silisa ba posa na biso sortir maya makala oyo bimombele yango tozo zela pena poto beta maboko na quartier na biso Mundele Ngulu. Toujours remercier d'abord notre très cher père, le gouverneur de la ville province Nabiso. Donc toujours remercier Makasi Iskazali, remercier Belle, l'initiative a zéro trou dans la ville province Nabiso à Chassa. Donc celui qui est ici, pour nous la kin la belle Nabiso au pays de la époque dans Mobutu. Donc oui, oui, merci Pena bateau, bachaki ba signature pour na makambo et pour tout le monde a solution na mutu akocha signature te. Mais to moni Pena zalaka baye batali ba keme na minute Pena batu bache manzaka wana banini nzamba pambola o makasi pesa ba Pena makasi na ndenge Pena raisonner nzelo pour mutu matika la raisonner sous ba couleur exact. En tout cas président de la République, merci, premier ministre, merci, gouverneur. Boumela, en tout cas ceux qui n'ont mis ça là boy, bolinga bo convaincre biso population en tout cas tout ça ngana bino boumela. Topie deuxième mandat, topie chance tout à n'engeni mambe qui est sur liboso. Mais na mon avis zali mamba bien zala. Topie ga non chance tout à n'engeni mambe zala 2023. En tout cas, na le bata merci à la félicitation. Bon, pour ba kuta mboka misala tango zo salama partout mboka zala mo. Tato moni musalo ye na yolo awa ebandi na côté na so en tout cas tout c'est plus makasi.